Oh Jésus-Christ est Seigneur, nous sommes ici en France. Nous devons prêcher en français parce que nos enfants ont du mal quand même à comprendre certaines choses. Oh l'évangile de Jésus-Christ et Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils en fait éternel. Merci Seigneur. Dans les derniers jours, on déclare que nos filles et nos fils prophétiseront sur l'heure des enfants. Merci. Papa. Bonjour, ça va? Relaxine. C'est bonjour, c'est bonjour. Mais bonjour, Relaxine. C'est bonjour. Là, je suis en train de faire Lingala kutu ezate. Dangina comment lingala. Toujours le cas. Comment on va? Pasteur. Pasteur qui? Pasteur Francis Lola? Oui. Pasteur Francis Lola? Yangwana nem toujours le cas Pasteur Francis Lola. Pasteur Francis. Yangwana lingala bintu parce que lingala bintu kala voilà. Pasteur Francis a vu quoi? Bon français ngana ko kana français lingala. Bonjour pasteur. Bonjour mes enfants. Bonjour, Papa, nous sommes quinoise. Nous sommes en biso awa kolanda pembe oti. Nous sommes quinoise. Oui, bonjour les amis. Biso to oti kin. Bonjour. Tu es bonjour te. Tu es français attends mukete. Tu es lingala. Yamona siko zo baby sa makambo na ke l'église na meka ko kuma pembe na Nzambe. Meka français na français na français na français. No kana Vous voulez pas qu'on vous prêche en français? Vous voulez la te. Ningina yo kwana te. Bon, alléluia. Amen. Siko alléluia na lingala. Iyo. Ndio. Ndio. Siko kumi uwe na ndio. Papa le bata ile komoko na lingala pona to ka tine to yibi uza congolais. Jésus-Christ est Seigneur. Mais on a vu la lingala. Jésus-Christ est sauveur. Moi lingala. Oh, pour français. Moi le français te là. Bon, Yesu mobiki ici. Yamwana. Oh, Yesu mokonzi. Yamwana. Yesu bomoi. Yamwana. Alléluia. Alléluia. Sango malamu. Non, sango malamu. Oui, ça va bien. Sango nini? Bien. Sango nini? Ça va bien. Oh. Siko lito te yakala lingala. Il faut pas lingala ko kana Nena te ya français. mukila lingala. Te. Yesu nde mokonzi. Yamwana. Nzambe nde mokonzi. Nzambe nde mobikisi. Oui. Tote andi papa Simon Gimbanga lobaki. Tote andi papa Idina Bala lobaki. Loba. Donc bino liga lingala. Lingala. Nzamba pambola bino. Merci. Nzamba sunga bino. Merci. Tondimi lingala. C'est que sunga lingala. Bouti kisasa, boni kisasa. Il fait bien. Mais ça ça mboka ngo ekomi ka ba français na ba français ngana ko kana lisute ngana ko kana français te. Ah bon? C'est ça mboka ya lingala. Et faut tout ba lingala Donc français bino ko misala no boye boyera poto basko mama lingala kaka. Oui. Donc boye wana Europe donc partout no ozabolika lingala. Oui. Et pour tout ça en France to mo na ba famille et ba congolais mais ba ba français ça soni. En français ça langue na biso te lingala ndeza langue na biso. Bon atine no boye luka passer facile. Donc ngane na sala no message na pa batnyoso. Ils sont biso mo ko to pour to luka na ba internet de pas pour to ki ko te kana français. Et on est pour ka to ya ko bongisa. Ah donc sur la terre na lingala. On va ça mon mélange. Ne pas congolais au thé na lingala ba français. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, oh ya solo. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Beta maboko, beta maboko. Beta maboko. Amen. Amen. Disons la lingala oye. Lingala oye. Yesu oye. Zamba pambola bino.